Kinshasa, Congo Brazzaville, na ebi ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda magazine Bonda Ekolo oyo epesaka bino ba information ya kitoko e kamba mibongo na ye moko mwana mboka Alain Dewa. Fongola magazine na biso na élément oyo ba ADF bazali ko continuer na ba désordre ba bomi basimi balé na village ya Kituma na Beni tolanda reportage oyo. Likambo etali guerre na République démocratique du Congo. Touti wapi, tokomi wapi, pe tozali kokende wapi. Dimanche dernier, babomaki basimi balé na machette na ba rebelle ya ADF na nouvelle attaque oyo eutaki ko salema na village ya Kituma na secteur ya Ruwenzori na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu. D'après société civile ya zone yango, babomaki ba victime na kati ya bilanga na bango. Pe Croix-Rouge local bakendeki ko récupérer corps moko mokolo ya lundi pe corps mosusu etikalaki esika ya crime. Meleki Mulala oyo azali responsable ya nouvelle société civile ya secteur ya Ruwenzori a explikaki alobi corps moko etikalaki na esika ya crime parce que zone wana ezali na nous sécuriser te. Esengeli toyeba que attaque oyo esalemi ezali lokola deuxième attaque ya bakombata ya ADF après attaque oyo ebomisaki mwana ya bébé na mama na ye. Gouvernement congolais bofongola miso pe boluka ba stratégie ya malamu oyo ekoki ko stopper insécurité pe guerre na est ya mboka. Biso awa tobetisi kaka mbonda. Auguste Kabuya oyo azali secrétaire général ya IDPS akutanaki na ba convention démocratique ya parti pona kosolola na makambu oyo etali gestion ya IDPS tolanda élément oyo. Tolakisaki bino na mbala elekaki ndenge bakombata pe ba jeune ya parti ya Union pour la démocratie et le progrès social IDPS en sigle basalaki désordre makasi pona kosenga démission ya secrétaire général ya parti Auguste Kabuya pe bango bazali ko accuser na mégestion pe na ba nomination ya ba mandataire. Kasi mokolo ya samedi 19 novembre 2022 convention démocratique ya IDPS ba consultaki secrétaire général ya parti Auguste Kabuya pona ko aborder ba question ya faisabilité ya ba travaux ya ba mandataire oyo chef de l'État anomaki. Na simana yango bango bazwaki ba compromis ya malamu elongo na secrétaire général Auguste Kabuya pe bango basilisaki na ambiance moko ya kitoko makasi. Esengeli toyeba ete ba kombata pe ba jeune bazalaki ko déclarer pona makambo oyo etali ba nomination ya ba mandataire au chef de l'État anomaki bango balobaki ete Auguste Kabuya nde azalaki na sima ya makambo wana pour que bango bazala pe nomete parmi ba mandataire. Na sima na yango bango bazwaki ba compromis ya malamu elongo na secrétaire général Auguste Kabuya pe basilisaki na ambiance moko ya kitoko makasi. Esali pasi pe mawa wewa oyo bozali komona miyibi ba drogue ye pe ba botoli ye moto tolanda reportage oyo. Likambo ya lokoso tope likambo ya bilialia to bimela mela tolobela yango mingi pona ba transporteur. Oyebi ke ozalaka taximan tope okumbaka moto yeba ke osalaka mosala oyo epesaka mbongo donc elingi koloba nini ozali pe capable ya kokota na marché osombi sucre na yo tope jus na yo tope lipa na yo tope fufu na madesu na yo okolia yo moko kimia me koluka ke ba client basomelaka yo pona lokoso ezali mabe botala lokola ndeko oboza komona ndeko oyo ba drogue ye toyebi te soki pe na jio soki pe na fufu toyebi te ba drogue ye ba boakie ba botoli ye moto kasi azali parent toyebi te akosuka ndenge nini na libota na ye soki pe moto ezaka ye to pe ya ye te toyebi te bino moko boka population bazaki nzinga ndenge nini balobaki liboso ya caméra ya Bonda Ekolo magazine d'actualité oyo tokotie na tongo il paraît aza moto moto ba drogue ndenge aza bazana kuicha drogue aza ko se retrouver te. Mais vu document batike les blocs nous azaki nango bazui batike na fiscal document ya autorisation de circulation ya commune na bango totangi commune azali mwana commune Antele na avenue Kayemba numéro 77 na kombo ba commune na document ezali Kalubi Ngalula
Voilà, dès qu'on a un document, Kaloubi Ngalula, dès qu'on a Kayemba 77, n'a pas ça 1. Tokosenga na bandeko na biso o bazaba transporteur bozalaka vigilant. Boye bakaba client ni boza komema soko moni omemi client azali client moka malamu te kiti sa e male meti na bureau la police en plus kolingaka te ba course ya mikuse na mongo ebele parce que ezalaka piège munene o basalaka bino na ba miyibi parce que ayebi ke soki atieli yo course ya 1000 fois après 10 000 fois okowele la zokande oweleli mbongo oyo komema bomo ina beta mususu na liwa awa to betika mbonda po to fongoli bino. Bourgmestre ya commune ya Maluku Jacques Epiana alonga na Ekine Bopeto tolanda reportage oyo. Tango toyebisaka bino ke bourgmestre ya Maluku Jacques Epiana Munze azalaka champion na makambo etali Ekine Bopeto bochaka tembe. Ba bourgmestre mingi to 90% ya ville Kinshasa esengeli balongwa la bango po ba mesala ko la pongi basaka musala te. Mais Jacques Epiana Munze ye asi apesa instruction la population ya Maluku pe ba kotisa na bakila na bango pe comme Aden na bango vraiment que chaque samedi to pe chaque mercredi lundi vendredi samedi dimanche moto na mutu ayebi ndele ko ko sala salongo po Maluku exemple pa kitoko po ba mesala ko vivre bio. Botala mokwalelo samedi ndenge nini baza ko sala musala bango moko sapu otake bourgmestre apesa ba recommandation sur ya sika po ba yebi ke il faut ba accompagner idéologie ya mwana mboka Félix Tshisekedi ya Chachilingo Bilambaka pe ya Gérard Jekoko Mulumba. Nyonso oyo ezalaki kosala mabourgmestre kutu ye azalaki na baoccupation misusu mais population locale basi bakotisa déjà espérer makilena bango balobake bourgmestre azala te asi apesa bango déjà mayele oyo esengeli baakompagne bakonzi ya mboka à travers Ekine Bopeto kutu na nsima ya masolo yango boyoka moko mone babetaki munda liboso ya kamera na biso. Biso Ekine Bopeto Maluku vraiment tolalaka te toujours nsima ya bourgmestre na biso Jacques Epiana Munze tolalaka te toza ba infatigable lokwa tata na biso qu'il pleuve qu'il neige biso toza na terrain toujours quand ndenge boyaki moni biso tolevaka te biso toza kaka toujours na kati ya musala. En tout cas évolution ya Ekine Bopeto eyokende très bien bozomona bino moko koma tozokomba bato apusu mpe bazolongola kote mosusu bazokire bato apusu bazokoévacue vraiment Ekine Bopeto na Maluku pepele makasi na commune ya Maluku na commune ya Jacques Munze de bourgmestre eli muto bapesi mpifu muto bapesi makambu kalaka na sibo mwande musala esamba c'est yebisa bango biso ya musala ici on travaille ici on boulonne kalaka na zongisu na musala po mona ke toana na musala ezalaka boye tokosengela babourgmestre misusu oyo meme bapopulation bango bayebi bango te mpe meme bakartier bango bayebi bango te bayebi même pas baavenir bacommune na bango mpo bamesala kovanda babiro baza lokola Jacques Epiana Munze te ye tobengaka ye liso ya banzambe parce que akotisa déjà idéologie ya Ekine Bopeto epa bana Maluku botala bino moni basalaki mosala kitoko mpe bazolakisa ke bango na Maluku baza bachampion donc so babiki bakabola bakano na ville province ya Kinshasa na commune oyo koma première Maluku ekozala commune moko incomparable kutu bavivre mo pepe bio même Covid-19 kuna kutu ekomaki te mpo la propriété eleka ndelo Jacques Epiana Munze umela la musala na ope kene bozo papa biso awa tobeteloka mbonda. Brigitte Mwaluke bourgmestre ya commune ya Ntsele azali ko continuer na musala kitoko tolanda reportage oyo. Tango toyebisaka bino ke asalaka musala na ye kitoko bondimaka te bomonaka lokola azokenda ndenge maseki ye azali mama ya ngolu mama ya bwanya mama ya konzo mpe ya bopikiliki kaka ndenge balobaka mama Brigitte Mwaluke bourgmestre ya commune ya Nsele asalaka musala na ye kitoko mpe ayebi likambo oyo etali sécurité ndenge nini ya koprotege commune na ye ya Nsele awawa bayambaki ye d'abord kitoko na mokolo ya samedi atambolaki mpona komona bana klase neni bazosala makambo ya kosokola maboko par rapport ya journée oyo ya hygiène kolongwa wana akontinue cadre ya Ekine Bopeto likambo ya Edith 003 akei ti na Daipen mpo
na ko respecter mibeko oyo bakozwa mboka basengaka bozo komona apanzi ba mama oyo mituma kasi bayokaka te parce que ba misusu bayokaka soko besi fimbo me ba oyo mituma ngongi bayokaka te apanzi ba marché pirate oyo po ya lobike azaka na besoin ko leba mboka ba marché pirate te mazala besoin ba tuba kontra wenze ba teka la kimia penzela ekoma ya polele po kozanga koyeba ke mituka oyo utaka ba bandu nutaka le kana ba vitesse awa ekoki pe ko devenzela papo ya pan eko boma batu awa yango mama Brigitte Baluke na cadre de prévention apasaka ba marché mike oyo ezala importance moko te oyo ekoki ko occasionner ba accident na avenir. Mama Brigitte Baluke azali mama oyo to bakazali champion ya ba bugubesa tu ya basi ya vie professeur Kinshasa mingi oyo batomona ka ba bugubesa basi bisusu kaka makelele ya pamba mais ba comme le niveau mama Brigitte Baluke de parce que Brigitte Baluke azali ko sa musala ki toko ah donc c'est un jardin bilambaka maman oh est-ce que ko accompagner ko pesa ba matériel ko sunga ya mingi po akoche ko sa musala ya boye soki to sala ba mama ya boye na kati ba commune na so ba 4 5 ville province ya Kinshasa et ko koma peto mama Brigitte Baluke mwasi yanguya ko che ko sa musala na yo po to betelo kambunda population ya makala pe ya bumbu bazali kolela na ndenge basaela bango route elengesa na ba norme te tolanda reportage oyo. Na commune ya makala population ba komi ko déclarer makasi na route o basalela bango et pourtant ko banda makala esalema nzela ezalaka na yango te boyebake ba accident ekomi ebele poko banda nzambe akela mokili nzela la kutu basepela te chipo ya Congo Central pe o utala bamboka boyebake esala impact na idéologie po batu ebele bakufa na nzela ya kosila makila po nzela ezalaka na yango te na bokasi ya fachi beton na mona mboka Jatini Ngobila na 3h pamba botala babeti nzela o dada me population endimaka na yango te ba déclarer makasi na micro na biso ya mbonda ekolo boka ndenge balobaki tango biso tokitaki banda makale salama banda avant indépendance makale mizakila prison makala boye bezana komba prison sanatorium hôpital munene boye bezana komba makala ezalaka na nzela te tozwa ba président Kasavubu président Mobutu ba président nyonso balekao moko akanisa likambo azate mais président Fati na gouverneur Jatini Ngobila na moins de 5 ans basali biso nzelo ezala muke ezala munene félicitations na bango nzamba pambola bango bakisa bango ezana. C'était, oui, exactement. Nous allons dire qu'il est tout droit, bon, je ne sais pas, il paraîtrait, n'a vu bien. Il paraîtrait que maman qui m'ont fout la banda qu'on a bouca isaté. Oh, ça c'est le bon pays. Tout ça, bon ébélé. Bon, fout le monde pour qu'on a bouqué ma selle. Non, mais nécessaire. Pas dévier encore à cause d'argent. Est-ce que notre pays va continuer en ce ça, ce sont des choses, je ne sais pas comment je pourrais dire. C'est pas bon. Notable balobi baleli balobi esengelaki bazongisa bambongo po bafongola nzela mbongo pe tellement ke ezalaki na yango te yango adi construction asalaki nzela oyo na banorme pe na makasi na mayele na ye na ndenge esengelaki tokosenga population ya makala bumbu bozala baingrand te po elengesa oyo ezosunga bino ata inauguration yango na bainaugure te boye vraiment esali kitoko te. Chef du quartier ya Mbamu Jacob Mwamba azali kokoba na Kinbo Peto musala kitoko. Ville province ya Kinshasa ezali na 24 communes. Na ba commune pe ezala ba quartier nango mais ya kokamwa tokamwa kake tomonaka na tous les quartiers ezala ka ville province ya Kinshasa kaka chef Mokonde ayeba na asala musala kitoko. Yenani Jacob Mwamba Nzeta Mbila chef du quartier Mbamu ye asi akotisa idéologie ya Kinbo Peto na façon moko impossible pe kutolobake to senga kana e adefisa ba chef du quartier ya ville Kinshasa makila la ye po bala na exemple na ye parce que ye ayeba diandere nini asangisa ba chef de riz na ye chaque samedi chaque mercredi pe chaque lundi landanga bien chaque lundi chaque mercredi pe chaque vendredi à part samedi parce que balinga quartier na bango Mbamu engenga ezaka propre mais tala mokola lelo ba vandeli libulu oboza komona oyo libulu oyo et to daga mai na façon moko impossible et indispensable la population to ba moto to ba bituka eleka lesiko muke atako na ba difficulté ba matériel ezalité mais baza ko sa musolo ka ndenge ba koza mboka baza ko senga mingi to komisana na nzambe oyo azopesa biso makasi. En tout cas, ceux qui sont chef du quartier Ming, na 24 communes, tous en ango. Ceux qui sont Zali Lokola, Nzeta Mbila, chef du quartier, Papa Mwamba.
ye ezala samedi mokolo asalongo te soki amoni bosoto toujours alingaka bosoto na miso na ye te azwi makanisi oyo pas vice-gouverneur de la ville de Kinshasa to vice-gouverneur de la ville de Kinshasa alingaka sanité te na miso na ye so tali poalo atiango couleur ape bon toye lisusu eloko ya liboso bakonzi banda président de la république gouverneur sous-gouverneur tout koso otiage tala nanu biso nde tozali tala makolo na biso butine ezali te otiage buti toza nango te eloko wana tu otindela biso ya mibale omoni ndenge moko ezali boye soko moko totikika bakonzi na biso kuna tozali komisacrifie na bakonzi na biso bachef de quartier et puis biso bachef de rue tozome sacrifier po ete tobongisa mboka na biso omoni nano awa ndenge ezali awa talaka bapao ndenge tozali nango boye atako babeka mbela bi bachef de rue eloko nini bolongwa boza bato pamba bafutaka bino te mais nzambe alola na leta na biso moins un jour akofuta biso Jacob Mwambaye moko mwana ya quartier Mbamou le chef numéro 1 azalaki baloba na epete liboso ya caméra na biso eza quartier Mbamou tozala kati ya commune de Limete to dépendaka na to soutenaka premièrement action ya président de la République to soutenir vision ya notre gouverneur yakini bopeto tozo soutenir vision ya notre vice-gouverneur Sosi Yambuka zéro épave yango monaka chaque samedi chaque mercredi samedi pour la chose obligatoire ndemoni ba membre boye toza ba chef de rue toza na balinga mususu pe ya mutualité o ya base de Kingabo omoni ba bazo travailler wa to rendre Kingabo to rendre Mbamou plus propre plus praticable au le monde toza travailler wa place oyo libulu moko amakasi ezali ma isolé kate depuis 6 heures tozali awona ba chef de rue abama la base de tozo travailler ya boye tokosenga na ba chef de quartier mingi ya ville province ya Kinshasa bo amboite ba pa Jacob Mwambanzete ambila parce que azali oyo azoko mema kimia esengo mupepe kitoko ezala environnement vis-à-vis ya population soki bolandi ye boye Kinshasa ekongenga pe ba bogomese misusu bakokoma na kimia po bakozala ba chef de quartier o bazali compétent Jacob Mwamba sala musalo kitoko po awa tobeteli ombunda nini ba divorce et comment ebele na ville province ya Kinshasa tolanda élément oyo otuni ba divorce parce que côté na mbongo yo ebe ngote ngibalata balingi babonga ndanga somona akena mbali kake loko zate pasi na pasi ye mobali yango akosenga o mbali apesite mwasa boyi akelu kwa mtu oyo atika ye libre bako koza mkumba te pasi zoleka komi ebele eza bongo ndenge do sala meme ba divorce do sala mebele pona nini mibali bazo sala te mbongo ezate mwasi pe alingaka piaka te po aza fleur na tongo asukoli l'air piake koya makasi mwasi akimi mobali pe alingi pe place akokende kolinga place mwasi wana oyo eza bien siko ba divorce wana pasi nde eza pona bana mboka oyo pasi eleki basi balingi lisusu babana te moye bavanda na mibali basalaka te eza parole bon ba divorce wana ezoya pamba te batata babota bana wana makanisi na mutu ya malamu bazalaka nango etikala lisusu te ntango ya liboso bazalaka bazwaka mwa difa azoyeba mwana azali nasala boye mpo na ndako na nga me lelo oyo basala yango lisusu te lelo bakoma kolanda baujana ujana yeka alateli yeka mwa eloko ya mokuse yo moto oza na ndako bebi tobandi na bango na souffrance lelo tokomi na bisengo tokoma bato mabe babalukela biso alors yango wana mpe biso tokoma kozongisa mabe na bango kamwa moto alingi nga dasepeli na ye tovandi akoma obikisa ngai na bana eza foti na biso te bamibali oyo nde bato bawuta na biso banda bomwana nde bango bato balukela biso bavi oyo ya mabe oyo sasa mosusu ezokowuta bapapa bakomi ba incapable okomona le mosusu bovandi na mobali yango mpe mwa bambula ebele abandaki mpe kosala eloko te yo moko mwasi obundani omona na liboso nzambe mpe atie loboko mobali apambolami mobali ntango azopambola makaka
ntango amoni mwa mbongo na maboko na ye yo wana oyo nyokomaki mpo na nini bobikisa libota na bino elongi ekomi yo mabe yo niveau moko na ngai te yo boye na boye boye na boye nzambe oyo biso tozobondela mpe ntango basi nzambe na biso ape biso matoi tolelaka apangisaka mpinzoi na biso lebilebi mosala ngo bandasalaka mwa lolendo ntango ekosila nango ale okomi chômeur obandi kobondela nga obandi kolandalanda nga me nga na otio kobosana bilema mabe oyo osalaka ngai te abelisa mwana bamvula ebele mama mami azali kosenga lisungi epai ya bato ya mitema mawa tolanda mama mami omesana kobebisa mbongo na kokaba mingi na baba to mpe moto ya motema malamu oyo amesana kopesa mbongo na badime na baeglise to mpe mpona kosunga kosalisa bato na bahôpitaux partout tala elanga malamu ya kolonda oyo nzambe azokokanisa mpona kopesa yo ya mingi koleka yango oyo mama mami oyo bozali komona mama azali kovivre na vie moko ya difficulté impossible na niveau moko okoloba te kaka ndenge boza komona abelisa mwana na méningite depuis abotama ye moko pe azali lisusu diabétique pasi ekanga mama o même esika kovanda ezali te lelo oyo devant caméra ya mbonda ekolo mama mami aleli ngai mama mami nabengi bino mpo naza na pasi naza na mwana oyo abotama na méningite aza mwana ndeko na nga depuis 2006 bakufaka na bamobulu ezala na este wana na mama na ye nga nde natikala kobokola mwano ntango nazalaka makasi nazoluka na bandeki kobokola mwano nazomema ye na kine nde akomaki kovanda me ntango nga moko mpe nakomi maladive makoki eza lisusu te komema ye na kine nga mpe libumu ekoma bambeli baopération nakoma mpe diabétique bakisi yango nazwaka naza esu na makasi te yango nazosenga lisungi na bino bakonza mboka bosunga ngai vraimen nazonga na mwana na kine nasengi badepute bato ya ONG nasengi basango bapaster ya mawa bato nyonso ya mitema malamu oyo ya mawa bakonzi botika nga te bosalisa nga nazonga na mwana na kine bana boye mpe bazalaka na forme na bango soki namemie na kine azwi forme nga mpe napema asala makambo nyonso na bilamba kosumba bilamba kosuba nga mpe bapekisanga basolo wana mpo naza diabétique me shwa eza te naza na moto aosunga ngai te awa naa na famille te esika mpe tovandi atofutelaka nde awa lokola mpe bamonanga nakoma na pasi place ya kokende eza te nde bapesi nga mwa geto oyo tovandaka na mwana oyo nazosufrir nasengi na bino mpe ya bato ya mawa mitema malamu bakonzi boyokanga mawa bosunga nga nzambe epa kopambola bino tosenga nga lisungi mpona mama oyo na mwana oyo tala position bavandeli wana namoni image ozwi mpe mwana yango akoka koloba te babandaki kovanda deya balongwa me batuka ya lupango ya mawa bapesi bango esika mama Denise place ozali mawa yokela bango mawa papa Félix tosengi lisungi na yo mpona mwana oyo botika ye te bakonzi bata ONG papa Félix bosunga mama oyo mama Denise botika mama oyo te mama Olive azonyokama makasi bosunga ye papa Jekoko bosunga ye basala nzambe bapaster botika ye te badepute bosunga ye bapapa baministre nyonso tu bosunga ye tokosenga kaka na baye batonda mitema mawa baye mama mami atangi kombo to mpe oyo baye atangi kombo te bozala na motema malamu mpo elanga ya kolonda yango oyo biblia to mpe courant elobi yeba kosunga moto na ntango ya pasi mpe nzambe akopesa yo akofuta yo mingi ya koleka tala mama mami yeyo aleli na bato ya mitema mawa bosunga ye botika ye te pamba te soki botiki ye ezali pasi mpe mawa mingi tosunga mama mia mpo totiki ye susi tokomi na tango oyo bosepelaka mingi na bandaku na bino na rubrique na bino pona nini boye avec mombre d'actualité Alain Luzayadio nazoyeba te bato nyonso tokovote bakosala eloko moko te bon biso tokolobela makambo mingi ya courant pourquoi courant etambola mabe pona nini boye pona nini boye yango wana nde kitoko mbote papa journaliste ngakombo na ngai Alain Luzayadio pona nini boye gouvernement alesaka population te na tango bafeti
Pona nini no mama gouvernement na mikolo no mama fatala asala ma réduction ba fête. No mama mikoto okenela ku asoso ezoleka. Ku asoso ezoleka soso na minute oyo soso ezokoma 9,000 francs. Comment vous te fêter nini? Ba me ko sata ma réduction mesure soso ko mata ba niveau ata ba 4500. So tale kola masango mawatro, OK? Tomate, tono somba 200 francs, comme tomate comme 500 francs, 600 francs. Pour la nini boy? Pour la nini, non, ma gouvernement a la vision va faire que ne là, ba me conseille sur ma réduction, il y a côté ya kolia. Mbote papa journaliste. Na kombo na ngai Alain Louzedio. Pour la nini boy? Pour la nini boy gouvernement aller sa population de tanga ba fête. Pour la nini ezali koloba lokola boy, eza question tuni ngai. Gouvernement vraiment eza pas si mingi. Toko uta na mo makamu na ba janvier début à janvier tonyokama tokonyokama ti décembre kaka konyokama. Donc réduction ya biloko kolia ezate. Nde nazabo na kozala na ngana na kilote, na single me kolia nde ya libumu. Kolia nde ata ozana veste te me eloko simbi via muteza kolia. Pona nini boye gouvernement ozole sa population te na tango ba fête tozo kemba fort. Na kama kutu na limite ko ni 100 francs. Pona nini boye. Ya ko biloko kolia il faut ekitana kata mboka o tozali. Tate ke mboka tokendaka na passe ndire bato boko toza soki wapi. Pona nini boye. Dona posa ke mboka soso ekita ekolo masango ekita ekolo fufu ekita bino ba konza mboka bolobela mboka oyo poto kende liboso. Pona nini boto kemba. Bon, on a dit le gouvernement allait la population de pour la fête. Bon, wana eza yo mbonga bisone otambo ba politicien biso ba liso te. Na bilo nyonso to nango ba makambo bebe to nango. Après le gouvernement faut laisser biso pour la fête. Mais soka linga te mutema ba ba politique. Caricature ya mokolo ya lelo JC Djembako kontirintiri abeteli biso lisolo nini tolanda lisolo oyo. Likambo ya ba désordre ba M23 o bazali soutenu par les Rwandais et pesi déjà ba Congolais kanda na ndenge moko ya liboma kutu ba Congolais ba komi ko décider que bango moko ba kende ine kokota sila Rwanda po balobi mboka lokola Rwanda ezali 27e province ya République démocratique du Congo comment ba koyi ko komba niveau ya ko sakana na biso et surtout que bazali soutenu par la communauté internationale yango pe honorable lokola mesala na ye ko lobela makama mboka na ye po abaya na ye déjà postila ya trop azwakala ete atikala leka kala politique ya quartier bona na lisoni ni abeti na moko alelo ndenge population baza ko tomboka trop c'est trop l'état apesa biso mandoki to panza mandoki totelemi lelo toko défendre ekolo na biso ezaka quand même stratégie ya Kagame toyebi yango honorable pe na kwa na ye boyo kabilo moko ndenge alobi parce que amoni ke population batomboki bakomi kosenga mandoki balobi ke bango moko ba défendre ekolo na bango po bayebi ke ezali kaka ba même stratégie ya Paul Kagame mais boyo ka honorable pe na ngambu na ye tolobi même stratégie à Afdel mais lelo va donner changer le peuple est derrière il faut sauver la nation bino moko boyo ki ndenge honorable alobi ngi ko banini ke na tango Afdel azoka boko zamboka oyo ezalaki parce que peuple apesaka mwana mboka Laurent Désiré Kabila nzela akota mais tout oyo peuple yemoko aza pesa sima ya mwana mboka Félix Tshisekedi pe ba institution ya mboka donc rébellion na mboka oyo ekosima te pe ekokota te ye oyo yebike ozaka sima kati pour remettre système ke lokolo moko libanda lokomona kati keba mokonzi ya mboka asasimeli bino pa lobike so basimeli bino bokozwa ba sanction moko sévère oyo etali mibeko ya mboka parce que esengeli biso tout ozala moral moko pour te sauver Congo na biso et surtout to soutenir force armée congolaise na ndenge moko ya bien awa tobetisika tokomi na suka ya magazine na biso ya mokolo ya lelo nayebi ete bozalaki ebele pona kolanda biso bosabone massivement na chaîne YouTube na biso Mbonda Ekolo officiel tofongoli ba porte pona ba partenaire nyonso oyo alingi alekisa publicité na ye page rose na ye bobenga biso na ba numéro oyo ezali affiché na ba poste téléviseur na bino na pesi merci na ngai na Porodali oyo azali kolanda biso bisika ye azali na sima ya caméra ezalaki Ale Luzayadio na bosanité Idrid Mateta pona ngana bino tokutani mbala ya sima soki Yesu Masia akozonga te